Amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Bonsoir Talabiso à travers cette émission Actualité à la Une sur www.congofrance.com. Cette émission elle est présentée par M. Didi Dipumba. Ndekonabino Oyo a se sacrifié pour na aluke la rabino toujours ba information. Affrontement Massassi et Betami entre basoda rwandais na basoda congolais. Pour na nini Likamuni Leki, toko développer au cours de cette émission Actualité à la Une. Joseph Kabila a kanisaraka qu'on dirait liwa et la kaka population congolaise. Mais lelo liwa est comme lié. 10 personnes y a garde républicaine naie, soi-disant garde naie républicaine T, garde naie au ba protéger kaye, au ba tambola naie, sali accident moko ya kosakana te ba panzani mitu misusu bazoki to développer au cours de cette émission Actualité à la Une. Tuna na kati ya Kasai na Kananga, très cher ami téléspectateurs, bakati chef coutumier moko mutu pona nini bakati e mutu bakati pena mwasi na ye mutu babwaki yango na rivière pa banani soi-disant pa batu ya kamuna sapu. Tokoye bayango pona nini bato akamuna sapu bakati chef coutumier wana. Merci na ndenge bosolanda biso na kati ya émission ou Actualité à la Une présentée par M. Didi Dipumba. Alors dossier ezanini très cher ami téléspectateurs, violence eza makasi kuna na kati ya Rutshuru na Nord Kivu, très cher ami. Affrontement mbutu entre basoda rwandais contre basoda ya FARDC na Nord Kivu. Affrontement na esalami ndenge nini boyokani ezate basoda ya FARDC balobi trop c'est trop, parce que Kabila a infiltré basoda rwandais na kati ya FARDC. Boyebi FARDC eza armée congolaise oyo et défendaka oyo eza obligé et défendre population et sécuriser population contre l'attaque surtout oyo ya basoda ougandais, rwandais, tanzaniens, burundais oyo baza ko attaquer mboka na biso Congo. Alors basoda FARDC balobi trop c'est trop, to betanaka masasi ba betani masasi basoda rwandais misusu bakufi, basoda FARDC basoda congolais misusu bakufi. Likamunyo sezaraka parce que trop c'est trop. Pour nani kaka RDC depuis Joseph Kabila Mouzé Laurent Désiré Kabila ayana batu oyo ya ba rwandais mboka na biso et comment instable. Depuis 1997 mboka na biso et comment instable jusqu'à nos jours. Mais il faut qu'on yeba yango que ezana batu nyonso tout ba lâcher Kabila. Si on a lui batu nyonso tout dans quel sens? Lobi toyebaki awa à la fois passée que l'église catholique est soutenaki Joseph Kabila. Lelo ba lâcher batiki. Toyebaki ba opposant batu ya majorité mingi bazalaki na Joseph Kabila ba lâcher misusu bazokosa misusu ba osala on pene nenga solo. Lelo très cher ami téléspectateurs, même ba belge oyo ba ya kotia Joseph Kabila kata pouvoir ba lâcher. Il ne faut pas que que Louis Michel Moutou a supporté que Joseph Kabila a installé que Joseph Kabila a pouvoir. Lelo ba bébani. Alors affrontement où est salami dans la kata Nord Kivu na Rutshuru, ni na otiko expliquer bino bana mboka ba peuple congolais ba soldats oyo balati pena Sokoto balati pena Teni balobi non. Jusqu'à quand makambo ekosila, jusqu'où makambo ekokende ba betani masasi entre bango balobi trop c'est trop, même si ba betani masasi mais Joseph Kabila azosenga toujours na batu ya FARDC ba reculer batika basoda rwandais ba kota na kati ya mboka na biso illégalement bazoloba que ordre ezou à partir à likolo. Voilà mutu oyo azo faciliter pour détruire massivement la RDC et ça à partir à l'icolo au sommet
na mutu oyo aza au sommet de l'état oyo aza illégitime illégal bota la problème oyo très cher ami téléspectateur eyeli biso na kati ya mboka na biso Congo mama moko abenganga alobi di Pumba oyo kindoki te bakongolais basali nini mpo bazwa malédiction ya boye nayebisaki mama nalobi eloko nyonso to ezalaka na ebandeli nango mpe na suka na yango Chine oka Chine lelo ekoma libéré parce que bazalaka très cher ami téléspectateur occupé par ba japonais bota la histoire bien mais Chine et se libéraki ba chinois ba sanganaki bato o bakendaki ba formation par-ci par-là bato o batanga na poto na États-Unis bazongaki Chine ba développer maele na bango mais lelo bomona bilamane surtout lata made in Chine parce que ba fandaki lokola une seule personne. Les Congolais, c'est le moment aussi, il y a kozwa esprit conscience, il y a kolomulana no barankine entre biso na biso. Botalande le France est ton ami. Parce que ba benganaki Hitler, ba sanganaki et ba bomaki ba kolabo. C'est ça très cher ami téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup. Sujet mususu oyo elandani ezali ndenge batu bakufi na kati ya Congo, plus de 10 personnes bakufi, mais na moni kuna bakomi 5, mais ça 10 personnes selon information autozui. Bakufi na accident ya cortège ya Kabila, 5 militaires ya garde républicaine, ya FARDC oyo babengi bango ya FARDC mais babaza ba Ougandais ba Burundais ba Tanzanien oyo bazalaka tout autour ya garde ya Joseph Kabila basali accident ya kosakana te terrible ba tourner tourno et salami na 100 km ya Matadi 10 personnes misusu bazoki très cher ami téléspectateurs bazalaki évacués na Kimpese. En plus le 5 février même chose et salimaki 10 personnes pe bakufaki ba misusu bazokaki. Donc, makambo oyo, ils ont continué parce qu'il faut qu'on y yango que même nakati ya, je m'en souviens encore, le 5 février, nakati ya boulevard du 30 juin, ton nom pe balukaki, ya ba garde républicaine oyo, ba garde du corps ya Joseph Kabila oyo, ba kufaki, même Joseph Kabila zo kamwa, ayeba kite ki liwa, eye la kapeye. Akanisa kaka liwa ila kaka ba peuple congolais a évité que liwa pezo yela ye ba maman na biso bazo prier ba papa bazo lela bilenge bazo crier ba criwana ezo utapa nzambe ezo kuela Joseph Kabila kala mingi te très cher ami téléspectateurs mutu oyo azo semer trouble oyo ba tcheye liboso eza Kabila toyebi ke batu oyo ba na sima na ye baza ba mindele batu o basa na sima ya Joseph Kabila eza ba Ougandais, ba Tanzanien, ba Burundais. Lelo abengisi Angola na Congo Brazzaville ba soutenir ye parce que azo yebate place liwe kokota mais awa batu basali accident awa batu bakufi est-ce que batu sécurité basaki pour va protéger batu wana o bakufi liwe kokota d'une manière ou d'une autre na vie à Joseph Kabila c'est normal. Plus de 12 millions de personnes bazo koufa na kati ya RDC depuis Joseph Kabila kota na pouvoir, très cher ami téléspectateurs. Batu bazo koufa gratuitement. Il faut qu'on dénonce yango. Parce que ce qui Joseph Kabila zaki na motema malamu mboka wana ilinga kokoma mboka moko trop puissant. Tozo mona mboka ekomi bafoué, mboka ekomi négligé parce que au sommet de l'État il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit à congolais. Il y a quelqu'un qui ne veut pas construire le Congo. Il y a quelqu'un qui veut toujours tuer le Congo d'intérêt à occidentaux. Voilà le résultat, Lelo. Makile ba congolais comme Ganga. Ba tuba comme Kufa. Ba maman ba comme Kolela. Ba garde du corps ya Joseph Kabila ba comme Kufa. C'est normal. Nanu ba kufite ba kokufa tina suka. Parce que liwa
ya ndeko na yo tango so mona ya boye ndeko no keneka kotoka mai soda moko Rwanda abeti masasi ndeko na yo keneka kosomba moi eloka kolie na zandu chinois moka ya tubie mbeli gratuitement et puis ba autorité illégitime wana ba oloba le côté liwe ko côté la bango c'est normal très cher ami téléspectateurs tous ces pays ici bas oh Joseph Kabila zo sala et ko futa melaye même pas bana ya na ye c'est normal mundele a pekisi ba président africain te ba tonga mboka na bango mundele a pekisi yango te poto moni kuna na kati ya Rwanda bazo tonga dit jamais vu na kati ya Afrique na kati ya Rwanda na kati ya Angola batonga très cher ami téléspectateurs na Brazzaville pembeni awa ba bengana ba congolais nyonso to ebele bo mona misu ba dina na fleuve parce que bitumba oyo ba congolais baso bunda ezaka na ba rwandais te ezana monde entier baso bunda na monde entier très cher ami téléspectateurs mais victoire ezali déjà bozo mona ba sine comme la kisa ba garde du corps ya Joseph Kabila ba komi ko kufa na ba accident nanu ba kufite ba ko kufa bien ba ko payer masumu o bazo sala ya koboma batu qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. Merci beaucoup très chers amis téléspectateurs. Nakati ya Kasai dossier ya Kasai oyo esalingai malili makasi parce que balobi bato akamuna sa pour bakati très chers amis téléspectateurs chef coutumier moko bakati motu pas batu akamuna sa pour parce que balobi que chef coutumier wana a travaillera na Joseph Kabila afilaka bato gouvernement ba information yango bato kamuna sapona ba tomboki balobi toboyi bato oyo bazoya kosala ki très na bango na kati ya Kasai voilà bato wana tension ezala na makasi basoda oyo ya basoda congolais ba betani masasi entre bangona na bato kamuna sapo voilà nenge bosomo na wana eza bien dabika makasi kuna na kati ya Kasai tension eza tellement makasi parce que chef coutumier na mwasi na ye ba retrouver mitu na bango o bakataki yango ba retrouver yango na mai donc et puis batu entourage non surtout o ya chef coutumier wana ba tumbi plus de 40 maisons. Il y a des villageois, on a kati ya Kasai, ils ont participé mawa. Donc mon boulot nous faisons continuer. Nous sommes en pour Joseph Kabila organiser des élections, parce que vous voyez que ceux qui ba trouble les a par-ci par-là, na kati ya territoire moyen élection et salima. Ils étaient donc ceux qui n'ont pas élection et salima, c'est que élection ko salima sans Joseph Kabila. Transition sans Joseph Kabila, ce qui est normal parce que ba ticket lié 2 ou 3 ans pour organiser une élection crédible. Organiser une élection, toujours la raison et pas qu'on a Ituri, Bitumba, qu'on a Ituri, Masasi, na Kasai, Masasi, na Bandundu, Bangombe, na Kinshasa, Bangombe. Finalement, jusqu'à quand, jusqu'où Joseph Kabila a orchestré aventure Oyo. Donc voilà, c'était M. Didi Dipumba, tout soli makambu tellement ébélé. Oui, les gars, la Kati Yambo Kanabiso, Congo, ça l'a toujours branché. Parce que, et ça la rend très bien, dans mon arabino, beaucoup commentaka. Défaut, nous surtout à la Kanayango, mais défaut, et ça la gêne et gêné, vision na yote. Ceux qui vont peut-être, tant souvent coupure réseau salima, la basson, il faut comprendre que le matériel auto c'est la cas. Ils auront peu moins problème, il y a un autre toujours qu'on innove tout le temps, qu'on somme le matériel à sika. Souci toujours, il y a qu'on informer bino. Bandeko nangai malgré mbokezo qui est bien té mbokezo qui n'a pas si mais faut qu'on toujours que victoire eza il faut toujours qu'on tient la foi zappé ma bête ya kondima que victoire ezali mais et puis dormons la paix un jour victoire et kozala ndelelo et ça la m'appelle en mboka msusu ezala occupé merci à monsieur Prince Alion Gaz na Gaz kwazala kinangai. Merci depuis Allemagne, na pisi à Mission Prince à Lyon, gaz na gaz, na musala malam, ozo sala, jibe bamenga.
Studio M Jonathan, voilà, c'est là qui n'a biso la Katia Son, sans oublier Chimanga, Mokonza Baluba, Oyo, Aosala Moussala, Kitoko, Makasi, Moïse le sauveur, Nassima caméra, mille merci, Nabino Bolanda Kingai, bon, ça l'a toujours branché, au revoir. Nabiso, na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.